Bonjour, je suis sûr que vous êtes là devant vos écrans, devant vos téléphones, en train de suivre Rango TV. Moi, c'est Raphaël Ngoma, votre présentateur. Propagande électorale et Silibongo Kobanda. Propagande électorale, élection présidentielle bientôt. En tout cas, élection présidentielle, élection législative. Donc, vraiment, Tokopona, Bae, Bako, Kotona, Sénat, Bako, Kotana, Parlement, Bae, Bako, Kende, Kozala, Moto, Oyo, Akopona, Mapona, Kozala. Candidat présidentiel plutôt bazali belé pour na pe moko na bango pona kozala bongo président de la République na mandat oyo et kozala ekoya. Félix Tshisekedi ne laisse pas de la place aux autres. Félix Tshisekedi a fait un discours vraiment oyo tolobi ya kafu na stade martyr abandi propagande na ye na boka Kinshasa epai wapi asangisaki bato ya nyonso oyo bazali na Katia plateforme Nabango. Donc, Union Sacrée, Nyonso Bazalaki, on a pour Nako, Pesa Makasi, na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Donc, propagande électorale et bandit, président de la République Azalaki Bongo, na Kinshasa, na Stade des Martyrs. Mais de l'autre côté, à Kisangani, c'était aussi M. Moïse Katumbi, Yepe Akomaki Bongo na Kisangani, et pas Pakendeki, ko sala ba propagande naye. Voilà. Totali Nangambo Mususu Toyoki Sangote Tomona Kipe Bilili président Martin Fayulu Azaraki Bongo Nangambo ya Bandundu et pas ywa Pakedaki ko rassurer Batunaye, mais comme toujours ya Martin côté dans Azarapé danger. Entre temps candidat Mususu moi makele za CC mais Toyoki te matata pogno à se rallier na Moïse Katumbi. C'est Sanga, mois d'août. Fayulu, apparemment, a sa la chemin seul. Franck Diongo, P. Ami Pessi, côté à Katumbi. Donc, ralliement et Kosalama, Makele les Bélé Zali, Kassi, attaque sur attaque, c'est-à-dire, Batoso, propagande, toujours, Kretch, Boakara, Kretch, la Bango, et pas, y a candidat, conquérant, Wan les Ali, normal. Mais parfois, on déplore que attaque les autres qui à côté Mogo. Évidemment, on attaque toujours Balbaka côté Bomonike pour Bolembise yango, il faut qu'on attaque yango. Donc, Ezali ko sala makaka ndenge il fallait ça mal. Ça s'appelle propagande électorale. Mandeko ba bolingo bana Congo bozali bongo oboso bo bitando bike. Raphaël Ngoma Matsasa votre présentateur. En tout cas, biso na côté na biso na Kinshasa na Lukunga pe kuna tozali na bato na biso ya kovote tokopesa bino bakombo sima tozali déjà na mon frère que j'appelle Masuki, en tout cas José Masuki azali moto oyo ngai na kopesa voilà ngai soki nazalaki na Kinshasa pour la vote. Voilà. Bon, bana Kinshasa bopesa confiance na ba jeune oyo bazé koya sika pambate ba jeune wana ezali bazé na moi mayele pe kolukakuya na makambo asika pe ko changer ndenge moko na ba élection nyonso moto na moto apona moto oya monike akuki kozala na moi bénéfice na cadre ya nini toko beta pe moi muke masolo ya musique na ngambo ya mdule tozali na jour J-4 et pas wapi Fali Ipupa azali bongo déjà na mboka Paris ba répétition to monaki ba répétition musclée avec vraiment basoda bazali ko zinga ye et pas wapi sécurité tout le monde a keza makasi bon tina na yango to ebike la fois passée na mbambula leki tango betaki Bercy moi ba combattant basalaki mobulu to ka kite garde lieu tumbamaki to zomona pe na ba écran na ba message à ba combattant o baza kosenga na Fali aya o ya Paris baza kosenga na Fali aya ba solola babe masombo par exemple na Odombo baza kobenga te ba ya ba solola mais na côté a fallu moi silence ezali azo sala kaka mosala na ye parce que azali bongo na ba arena misato yakobeta 40 000 places na Paris 12 500 places na Londres na Ovo Arena ya Londres Paris La Défense ezali U Arena ezali bongo na 40 000 places pe bato baza kodute mingi na makambo ya 40 000 places wana
lobby, on était avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent, bon, bamsou vraiment, baza kotia tembe, et comment qui, gazon, nini, bon, baza ko parier, soko tia tembe, na ko pesa yombongo, ce qui a sali 40 000, voilà, c'est le grand défi que nous attendons de Fally Ipupa, 40 000 places et tout, to Asalata 37 ndenge, oyo, mosusu, beti, Babi 57 habite qui dans le même endroit, mais ça a 37 000 et quelques, donc 37 000 ou 37 500. Voilà. Donc, Babi te Fally Ipupa Azali moins que 57, mais Baza Kobo Sanake, le jeune aigle a commis un mois de miracle nazo sala. Yangonde totiki na défi wana edi badia taso kotunya ko bisayo. Tiengoma masole a carré, tous après toko kende toko beta yango dada. Dada on a yango tozai kozela, en tout cas, vraiment, masolo ezali kakabongo na masolo ya oyetali ndule. Voilà. De l'autre côté, Ferrigo, la zone ça a tourné naye na katia aux États-Unis, a toujours comme ta bandoule naye, mais bon, dynastie, bango balobara ça va, mais certaines personnes disent que eza kokende moi malembe malembe. Ngai na raisonnement, ngai soki na tali bien, na mona ke bango moko bato ya communication ya Ferrigo la bazali ko kende nango na mwa makambo ya kokota mingi na makambo ya comparaison ya Fally Ferré na place que basa la promotion. Voilà. Vous êtes tous nos frères, surtout Ngarutu donc, viens la bango tout, mais en tout cas tout ce que je peux dire, bato ya Ferré, bossa la tout, botika kolanda masolo ya ko comparer Fally Ferré. Je crois que polémique nde emimarandoule, mais bokeba na ba polémique mususu à 2 balles, ou to bien polémique à 2 balles, et zongisaka musique mususu nasima. Tant bozo kanisa bozo ko avancer, vous perdez votre temps. Tant bozo perdre le temps na bino moninga zo avancer, mais bino sikoyo bozande kaka mulala. Donc keba na mulala, keba bilala la pambate, Fally ndaza kolata mbatia mulala, mais sikoyo bino nde boza kolala bokeba parce que mbatia mulala lezo la lisabino. Bokeba. Rumba forever nzembo wana bango bandi makambo ya Fally ayembi muke ayimala mote Ferré ayembi koleka. Est-ce que vous comparez Kofi na Karmapa? Est-ce que vous comparez Nanyo na Nanyo? Vous comparez guitare was nani yemboko suzi kase abetaki na o abetaki basse et l'équipe boni masola ngozali boni. Voilà un projet à encourager vraiment totali makambo mosusu tozongi na politique. Bolimbisi. Voilà. Na côté politique, nde tolobaki que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand béton, oya munene penza, a bandaki propagande naye na stade des martyrs, le stade des martyrs et pas même tout monaki, un trop plein, un grand plein, vraiment, ezalaki kitoko. Mais, image mo soupé la biso ke, soko ndenge nini wana, to kota ba polémique wana te, image oyo ya, bato ba opesa mbongo, parce que tu yebi na mboka Congo, masola bambongo ezalaka nango kaka ndenge wana, donc c'est pas un problème à suivre là. Oh bakolanda wana baza kolexamane wana bango discours à président oyo bakolo communication ya président de la République ba commenter na bango ndenge balingi, mais nazo yoka pasi na motema tango nazo mona ke ba communicateur na yeso ki ba ye ko sala commentaire basa toujours na tendance ya ko citer concurrent mosusu ba concurrent obino boza ko citer bozande kopesa bango sikoyo moi ngenge boza kopesa bango passe boza kopesa bango moyen ya komata botika kopesa baninga mosusu et place topé espace au bango bakoyi ko profiter na yango en citant les autres. Vous perdez votre temps. Et qu'est-ce qui se passe? Le présidentiel Moïse Katumbi à Kisangani aussi a lancé campagne électorale naye. Bon, balobi ke avion ya Moïse Katumbi il fallait et qui t'en a ba équipe à campagne babi problème ya balisage ya piste et puis ça qui problème pour na bato bakita na yebite soki eleka ki pe boni simana yango toko tala na côté mosusu babi na biso te tozonga na makamba ba président de la République pe nani Katumbi après, mais totali Frank Diongo babi te Frank Diongo apesi ami kitisi alekisi na ekote wana mukwege pe apparemment akolanda to paso kende déjà ndengwana donc batata pour une confirmation tout le monde discours
en tout cas elobite ye a komi na ye a ko soutenir na ye Katumbi. Jusque là ba détail au toza nango ba discours toza nango ezali ya Matata Ponyo. Nous avons le discours en tout cas en complet toza na yango tomona ki yango. Alors pona koloba pena na malamu eloko nini ekosalema, mais il y a un discours qui circule à l'idée des communautés européennes bazali na ba candidat na bango oyo bango balingi ko soutenir. Candidat ngo ezanani, en tout cas personnellement naza na idée ti balobaki ya Mukwege candidat ya nani tout ça. Bon, donc ite ba msusu ba oseka ba seti kikuni vendeur ya ba veste ya Turquie a vendeur ya ba veste ya ba Turquie pe alobi ke atiki pona apesa ba bengi ba pona bato ba ko pona ye ba kenda na bango ko pona Moïse Katumbi. Donc ba ralliement ne na bino bandi ko salama elingi ko lobate ba candidat mosusu ezalaki ba candidat oyo bayaki pona ko meka kasi ndenge makambo élection ezokende eza osenga penda ba coalition penda esalama pamba te match ezali ya bikumu. Calculer que moto azali président de la République mwana kini oyo ayebi ba enjeu ayebi ba makambo bana kini ndenge ezalaka. Pour preuve d'ailleurs abandi propagande na kati na mboka Kinshasa po ayebi ke soki abeti match na bien akoleka na ye. S'il faut parler de Matata Ponyo, Matata Ponyo asi apesi maloba na ye vraiment à 100% pour rejoindre Moïse Katumbi, une alliance inattendue pour un avenir commun. Voilà, donc wana toza penda na commentaire moi au salate. Donc dans un tournant surprenant de l'échiquier politique congolais, le candidat Matata Ponyo a annoncé officiellement son retrait de la course présidentielle, choisissant de soutenir le leader bien connu, Moïse Katumbi. Cette alliance inattendue a captivé donc l'attention nationale, marquant donc un moment clé dans le paysage politique de la République démocratique du Congo. Mandegoba Bolingo Matata Ponyo, ancien premier ministre, il y a RDC, Oyo Azali Bongo candidat na présidentielle, a pris la décision de céder le flambeau et figure politique à une autre personne, à la personne de Moïse Katumbi. Donc vraiment, il n'y a pas de figure politique, Mouraïebani Makasi, en tout cas, il y a bien un poste de Premier ministre Makamba Salaki, mais bon, bien que de l'autre côté, on attaque que Kazaï n'a pas de problème de la justice, en tout cas, voilà, ceux qui justice, c'est Zaïko Sala, et ça là, toujours, Moussala Nayango, Nandenge Lobani, mais entre-temps, Toyebike a désisté au détriment de notre ami Moïse Katumbi. Entre-temps, qu'est-ce qu'on dit de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi a commencé sa propagande, mais après il wapi na Kisangani. Et Lokonini et na Kisangani, arrivé triomphal à Kisangani, qui a déclenché bien sûr, qui déclenche un élan peut-être de la campagne électorale. Il y a Moïse Katumbi, Oyo Ozala Makambo, et Bandi Kuna Nengekaka, Pe Tomonaki, Deko Fayoulou, Martin Fayoulou, avec ce mois dans ce côté à PDD. Voilà. Moïse Katumbi, une arrivée vraiment qu'on a dit qu'on qualifie de triomphante à Kisangani, déclenche l'élan de la campagne électorale. Le leader politique et homme d'affaires, bien sûr, émérite Moïse Katumbi, a donc suscité l'enthousiasme et l'excitation à Kisangani, marquant dans le début de sa campagne électorale avec une arrivée triomphale dans cette ville animée de la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo, moto na moto akamati na nzela na ye, bon, bamikolo ezali kopusa na toyoka pe, bakandidat mosusu, totala nanu na semaine ya liboso soki, baralima mosusu ekosalama. En tout cas, pour l'instant, ekotoza nango yango wana. Bon, vous êtes tous sans ignorer que Moïse Katumbi est connu pour son charisme donc, et son engagement envers le progrès et le développement, a été donc accueilli par une foule animée
bien sûr, scandant des slogans des gars Izalara, donc des slogans de soutien, quoi. Donc, ça, caravane va donc parcourir les artères de Kisangani et vont créer une scène vibrante de célébration et de mobilisation. Et de l'autre côté, à Lubumbashi, on parle des affiches de Moïse Katumbi qui sont partout, des véhicules qui circulent avec les effigies, les panneaux, et je voulais bien comment est-ce qu'on appelle ça encore, des effigies de Moïse Katumbi, des drapeaux, des t-shirts, en tout cas, un peu partout, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, donc, comme on l'a dit, Moïse Katumbi à Kisangani, Félix Tshisekedi à Kinshasa, motona kanaye, banamai balobi, to betana ezakaka bongo. C'est ça qu'on appelle propagande électorale. On ne va pas trop commenter là-dessus, on vous donne les commentaires superficiellement comme ça, mais en tout cas, Soki Tomoni, petite sœur a un écran, bandigoloba, oh, tala bato, aro laksa ba film, et pas boba salimpiaka, et pas boba salimpiaka. Je crois que ce n'est pas ça le problème. Na ba kote o basali ba plein, na ba kote o basali ba plein, to ba kote musu basali moi ba piaka, to piaka. Je crois que le mieux ce serait de savoir quel est le programme. Et là qu'on nini, ba osala ki tango bozaki na pouvoir. Ba o pe balinko ya, et là qu'on nini ko sala tango kozwa awa. Donc, tous a besoin, il y a un programme, tout y est, bah, et là, on y va au sala. Du côté de Tshisekedi, on l'a entendu parler, il a dit, to continuer na pas to bandaki to bolingi to bandela à zéro. Donc, je crois qu'il a posé la question à son public et son public lui a donné des réponses. Il était attentif, il était vraiment à l'écoute des gens et de l'autre côté, on dira, les gens attendent de lui aussi beaucoup d'explications pour ce qui se passe par rapport à la guerre, par rapport à le développement du pays, par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, au sein de la RDC. La justice, trop de vols, la justice, les gens ne sont pas condamnés, trop de vols dans le gouvernement. Donc, au cours de son mandat, il y a eu beaucoup de gens qui ont été vraiment appréhendés avec de vols. Mais la punition, côté punition, on n'en parle pas parce que beaucoup de gens n'ont pas été punis. Et eux-mêmes, les communicateurs de M. Félix-Antoine Tshisekedi Béton, disent, les communicateurs eux-mêmes sont en train de dire que la prochaine fois, Dieu merci, si nous souhaitons que le bon Dieu fasse grâce, que le président de la République reprenne, donc continue avec son deuxième mandat, qu'on lui accorde ce deuxième mandat pour que tous ces conseillers voleurs quittent. Eux-mêmes, ils disent ça. Moi, je ne l'ai pas inventé. Donc, quand petite sœur Aleka qui azolo bayango, donc, bamo baebi ke ba voleur bazakuna, oyo baebi peke soki ezali bato mosusu na banzi côté wana ndesika bato bako attaquer parce que déjà notre président de la République albaï ke soki na réussir te na côté justice, soki na réussir te na guerre. Donc, attendre que ba point moko stratégique ya mboka oyo ezali ke soki a réussir na côté pour naye akolobate mandat na eza zéro, mais mikolo yo moi phrase wana ekimi moi moke pambate eza komona neti ke eza kopesa penza bien te. Bemba apesi ba orientation na ba candidat ya MLC pour la vulgariser ba action ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Donc voilà, le quoi Bemba azali déjà la défense nationale, donc azali a postulé te, mais apesa ki ba directive na ba candidat na bango oya députation topé ya ba provincial et pas ne pas ba koka kozala kopesa ba tient en exergue ba réalisation il y a M. Félix Antoine Tshisekedi. Toujours dans la présidentielle 2023, après Matata, c'est Seth Keponi qui se désiste au profit de Moïse Katumbi. Voilà, l'homme qu'on insulte que Azali n'est qu'un trafiquant, peut-être commerçant, il y a Baveste à Turquie, mais je crois qu'il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de ce genre. Lui, c'est quand même peut-être un intellectuel, même s'il vend des vestes, je n'en sais rien d'ailleurs, ben c'est ce qu'on entend parler. Voilà, donc, mon salaire à moto, baki, bafinga rayangote, mon salaire à moto, oh, yezako, kote, c'est mon bongo, famille, ne bazako vivre à l'aise. Je crois qu'il vaut mieux, Tome Kakolanda, exemple, écoute, tu as cette tote kata, baveste en à Turquie, pour que Libota et Coca-Cola, très bien.
Kasaï oriental, la cour d'appel recuse la mise en demeure accordée au gouverneur déchu pour libérer la résidence officielle. Wana, Makamwana, tout quel est le détail. Voilà, élection 2023 au Kasaï central, des candidats peinent plutôt à lancer leur propagande faute de moyens financiers. Aïe, 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 présidentielle 2023, un carton plein de Martin Fayulu au Bandundu, à Bandundu pour le lancement de sa campagne. Martin Fayulu, il y a Martin, notre ami, moi la Zérouane, il était au Bandundu, dans son Bandundu natal, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, donc en sigle, et coordonnateur en exercice de la plateforme Lamouka. Martin Fayulu a lancé donc sa propagande, sa campagne électorale ce dimanche 19 novembre à Bandundu. Proclamé deuxième à la présidentielle de 2018, le candidat numéro 21 et figure charismatique de l'opposition, Martin Fayulu bien sûr, à Genève, donc c'était à Genève, donc le soldat du peuple se présente à ces scrutins en solo. En effet, alors Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Deli Sesanga ou Matata Pogno étaient en pleine négociation pour désigner une candidature commune de l'opposition. Mafa s'est retiré pour faire cavalier seul. Faire cavalier seul, il y a Martin sans député, sans quoi, heureusement, ces quelques députés sont allés en solo, c'est-à-dire qui sont allés faire comme ils sont partis en solo pour ne pas se rallier parce que le parti normalement avait défendu les gens de porter, de postuler vraiment à leur poste de députation, de postuler à leur candidature à la députation nationale. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, de cette émission. Sorry, vous m'excuserez un peu parce qu'il y a le plan de travail qui n'est pas vraiment bien placé, qui n'était pas bien placé. Il y a un truc qui tombe, il n'y a pas de problème. Voilà, on dira un grand bonjour à tous les gens qui nous suivront, en tout cas. Mais avant de quitter cet écran, j'aimerais dire bonjour à tous les amis de la République démocratique du Congo, Kobandana Angele, Kobandana Pai, Kwa États-Unis, Peko Kita, Tekuna Lamboke Sika Bovandi, Bambote Nabino Bansobana Congo Sika Bokolanda. En tout cas, tout ce que nous vous demandons, un grand soutien, c'est de nous soutenir. Soutenir, nous, on ne demande pas l'argent, on ne demande que de vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Rango TV, Raphaël Gomatias, à votre présentateur. Je vous prie de bien vouloir vous abonner et vraiment partager cette émission. Au cours de la campagne, donnez-nous vos directives, donnez-nous vos demandes, faites vos demandes, puis on va essayer de vous aider pour avancer dans la propagande. Nous ne sommes pas là pour parler d'un seul camp, nous parlons de tout le monde. Nous parlons des nouvelles. Rango TV pour vous servir, Rango TV pour vous donner des nouvelles, vous donner des informations. Merci. Comme je l'ai dit, Rango. Thank you.